entrer et bénéficier aux travailleurs de la RTNC. Ça passe comme ça. On veut qu'on voit clair, donc encore détournement. On veut que l'État devienne responsable. Ça, je pèse bien les mots. On veut que ceux qui dirigent ces secteurs de l'État puissent être responsables et permettre la récupération de cette redevance et la déposer à la RTNC. Comment tu as automatique l'esplanade? Pour y déjà fait un ordre, tu as une esplanade, tu vas sauter à la cuillère. Leur mot, papa, automatique. Donc, tu as un RTNC. Si tu as Bengi, directeur de TV, AFC, AFC, à antenne, acha émission moko ya kala be émission ya na box ya acha émission moko ya kala sikoyo bati batu bamoni nde ba ekoloba ndeni ya roto balandi muto ezayo en fait fallait bakata signal ate bakata. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur un... Mbote na balandi nyonso ya Sarato la télévision. Mbote na bandeko nyonso tu obo s'abonner na chaîne na biso ya Sarato la balobi chaîne d'actualité, votre chaîne d'actualité. Yo muto s'abonner na nute. Il est temps de s'abonner parce que balobi kolala kolamuka. Kolala kolamuka. Kolala kolamuka to lali to lamuki un bon matin. Grève na RTNC. Ezali chaîne moko o esimbi mboka mais lelo baza na grève. Bazo sala te. Batu nyonso bozomona awa bazobina awa bandeko nyonso bozomona awa baza bato oyo bongo basalaka na kati ya RTNC. Alors grève et salami bazo réclamer balobi akende nani yango akende point d'interrogation. Alors elongo na bino toko découvrir toko interviewer quelques membres oyo batravaillera na RTNC mpona koluka koyeba grève et salami mpona nini likambo yango eza nini oyo bango bakoti grève batu nyonso tu batravailleur nyonso ya RTNC bango na bakobi na mbeya balobi fo akende nani akende point d'interrogation tolanda interview na bino elongo yo muto sabona te sabone na lombango. En tout cas bonjour maman Agnès. Bonjour. En tout cas oza na Sarato la TV bande commande entier partout bazolanda yo ngana yebi maman Agnès mais maman Agnès okoki ko se présenter na bande ko ba otala yo partout dans le monde bayeba maman Agnès azali nani. Bongai comme la Agnès Kamba Chamala. Nazala RTNC la salle à la service, il y a Décor TV. Un chef de service. Chef de service. Ça a s'occupe de habillage, maquillage, dans le salon de coiffure, Nabiso. Gardez la responsable. Ok, d'accord. Dès que tout le monde a décor, il y a un interne, c'est Wana et dans la rayon de maman Agnès. On gère un plateau dans ma camion. En fait, na gérera plateau te. Ngai na gérera des journalistes, na ba présentateur de émission, na ba invité. Ceux qui baillent, ton maquillé bango, ton bomisi bango bien pour aller à la télévision. En tout cas, merci beaucoup maman Agnès. Kasi lelo yo kolala kolamuka leo na tongo to ya boye. RTNC balobi boza la grève. To moni bande ko ba kopina bino nyosu boza libanda. Likambango ya linini. Likambango ezali boye. Biso nous avons un problème dans la RTNC. Ngana na RTNC j'avais 22 ans. Ngana mo ba âge 22 ans. Si ko na yana 61 ans, on a voté en 1960. Totali bato ba liboso na biso. Bazo ke ne retraite quand aboy, bazu elo côté. Vraiment. Et puis bazo ku famille souci. Awa problème na biso ezali. Bon, bongo. Awa tu veux découvrir que ça a deux listes.
so balingi kofuta biso liste moko ekendaka na budget oyo ekendaka na budget ezalaka na mbongo mwa ebele par rapport na oyo totushaka sikoyo oyo elongwaka mpe awa eke banke eza liste mosusu sikoyo lera kofuta mbongo so bazwi na budget liste wana eke na banque centrale bimisi mbongo nyonso na ebele sikoyo so eke na FBN na banque kuna bafuti biso kaka FBN bafuti biso kaka 1/3. Alors nous avons appris que eza COP ya ministère ya budget RTNC na FBN banque c'est-à-dire so touché mbongo etikalaka eyaka bakaboli. Donc par exemple tosupposé neti mbongo efalaki ebima $100 bafuta bino. Voilà. Bon bino ekomaka na maboko 1/3 donc neti $30. Nde bongo. Alors yango na biso tosengi IGF ye ezali esala 60 jours. eloko ya liboso toyoki wana esali biso mpasi tomoni mpe batindeli biso yango na réseaux sociaux ntango basyndicaliste basengi bakende komona DG AI oyo DG alingi koyamba bango te à 5 reprises déjà koyamba bango bakepa ministre Muyaya à 2 reprises ministre aboyi koyamba bango sikoyo bazongi na intersyndical babandi réfléchir tosala nini yango nde balance préavis ya grève ya 6 jours. Pendant que balance préavis à grève wana misala ezosala mawa po yelora komi DGAI asengaki basala état de lieu na état de lieu nde makambo yeko état de lieu ya personnel ya MPC nde yeko bima que sous-directeur ya personnel asoctroya prime moko ya paye ya au-delà ya ebele toyoka basu babi 8 millions basu babi 6 millions. Eleki même salaire à directeur. Vraiment. Moutounani, on a chargé à payer même chose. Et suite nyonso wana bato s'occuper kana paye. Tant que tout oki bongo pe si biso kanda. Il faut sikoyo baso ngisela biso mbongo. Voilà, ça c'est un de deux. Bangagea ba fictif pour toute la République, plus de 500 personnes fictives. Awa même na RTNC to na direction moto benga intendant général bato nyonso bayebi c'est la direction ya la bato ebele balobi mosusu ye moko DG akiti na liste bapesi na direction ya ressources humaines bakiti 500 personnes bakomi kuna directeur ya intendance apesi liste ya 122 personnes sikoyo 300 et quelques personnes vraiment. Alors là aussi c'est une autre chose. Ezate ba fictif wana oyo ya plus de 500. Wana pe loko mususu. Yango na biso to sengaki ba pesa biso bongo na biso. Ba futa biso na bare mususu pe basi basalaki. Ba pesa ngo ministre a signé photo zwango année prochaine. Ça c'est là. Maman, est-ce que le directeur de RTNC a droit à taille à $10,000 comme salaire? Vraiment. Le directeur de RTNC a 1,600,000 francs. 1 million. $1 $800. $800 à Pamba. Bolanda ba mituka te. Bolanda ba mituka te. Po bato musu balanda ada o mituka ni te. Ba mituka peza ba bato sa ba cop ni mususu. Ozomona. Bosiko biso bato ba cop misusu wana te. Biso za ko se contenter na ndenge za. Yana moni kanda eza wana. Ba pesa biso mbongo wana na oyo ba mandataire ba miputaka na kati enveloppe na biso. PCA ba administrateur ezala kate. Bango so balingi bakozwa mbongo na caisse ya RTNC net prime. Mais na enveloppe salariale na biso te. Kala raté. Ça est une chose. CNSS. Bakata biso na salaire CNSS. Bakata biso mais patron atinda ko ya yeto. Donc code par patronat nde babena to RTNC faut faire ça. Mwana moko a papa na ya kufaki akeye kuna na CNSS ba ese to ebi papa no. Mais va continuer au Katabisongo, s'il est ce n'est pas normal. Hôpital Tozarango, qui citait Tongate et l'autre côté. Condition ya musale komi mabe, biloko yo parenti ya ki abongisi ya wasali biloko nyonso. Ils ont la durée ya 5 ans. Après 5 ans, il faut pas changer nyonso. Zate, oye, on me met biso écran ya ndenge mususu, clavier ya ndenge mususu, disque dur ya ndenge mususu te. Faut changer nyonso, pas changer raté. Yanga momona alors moko RTNC momona est planté.
ozomona ale wana ye mulumba traitaka batu sabotage. Ngana yebi na 2018 avant Joseph Kabila élection salama a traité biso de saboteur. C'est le même mot qu'il continue à utiliser. Souvent la question là est sabot. Tant vous pouvez perdre ezalaki na pouvoir sabotage. Pour insinuer UDPS. Moi, sur UDPS, c'est comme dans le pouvoir. Maintenant, je vais saboter. Des questions à donc, condition à Ezala qui est côté. Ezala qui est côté, pour tout le monde, pour le bao, à qui est retraité, qui est l'année prochaine, on a 40 ans de service. Nasi la bayana na koya musala. Si on retraite tango okenda ngona moyen. Nini? Justement. Moi yazala ki auto okufa mukolo musala yemsi ba papa onyonso na ba mama oyo basi ba kopi na âge avancé wana. Ba benga mangu to ba formateur. Wana pe elongo mususu ba memela biso to ebi ndenge na ngote. Apia mango ba nasi ba directeur $2000. Ba directeur $7000. Pour ça ni na 7000. Cette mission, ça dit que les Mbappé, il y a 1 million, on reçoit 7 000. Donc, vous avez un mouton à ma main, il y a un autre la présidente de la République, on a l'obagango, on a ça qui intervient. Un message aux autres lancés. On a intervient dans un week-end en bonne compagnie. On a sa présidente de la République. Papa n'a eu Tshisekedi. À l'obaka. Dans ce pays, il faut une autre forme de dictature. Les politiciens, alors dans ce pays, il faut une autre forme de dictature parce que les gens ont pris le mal pour le bien pour le mal. C'est-à-dire les gens volent ici, ils trouvent normal. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez qu'on va en faire quoi? Non. C'est-à-dire normal. Président Félix Tshisekedi. Salé les locaux papa na lobaki. Kota na labo batuno ba kota na laboratoire. Ba étudier forme ya dictature wana. Mutu pa ko kanga ya ko loba pe azate parce que bango ba mesana ki muyibi. Na etense ba yiba kaya grave. Ya makasi. Otuna ngelo ka publicité. Yeah. Alobi, et pas un journaliste. Comme il est journaliste, Azara plus et pas un journaliste. Alobi, au moment où il y a publicité 10 000, il y a une caisse kaka 2 000. Alobi, il y a négocié marché et pas dans le. Alors, un dixième. Il ça il y a une publicité. Voilà, on a un dixième. Si on a 10 000, il y a 1 000. Ah, publicité 10 000. $10 000. Si on a 10 000, il y a 1 000. Mais si on va payer ça à l'issue, comment passe, on va payer ça difficilement. Attends, il y a une copie. Attends, il y a une copie. Si on a négocié marché, il y a dit que si on a un bon mois, on va payer ça à la passe. Mais on a 10 000, on a négocié dans 11 000. À 10 000, il y a le colo. Après 10 000. Il y a les livres. Les femmes qui travaillent au ministère au détachement. Parce que sur ma voiture, ça bien. Oui. Moi, je suis à Matela qui est pour moi. Je Matisi. Là, on monte en régie. Sur la haine, on va ma matière a $312. Ma matière, on a $500. Si on a $500, on va retrocéder $50. Mais un dixième. Mais quand on a dit 312, on va retrocéder $70. On peut comprendre. Ça va allez, je vais oh non. Ça va miyibi. Dans la lobby, muyibi ya munele le loto yebi sana. Yeba muyibi. Parce que dans mon voilà, il y a biso enveloppe salariale na biso, yeba ça na carte. Donc PCA na administrateur na allez, DG na DG. Par contre, ça va se servir na carte. Alors si on a une gamme, bien d'amuyibi. Dans la ngai pour na ngana est président de la République. Alou que la biso DG a bien. Ache la biso journaliste T. Parce que avec l'expérience que j'ai à la RDC, journaliste, bon manager T. Sur la biso un producteur, un technicien, un réalisateur. En tout cas, Kota Moussanda bien. Parce que lui aussi doit s'entourer d'un bateau, il m'a ok. Sans cela, et aux Alaka. Donc, bino bozosenga na président na biso na gouvernement ba changer bino DG. Balongola oyo. OK.
Ami benga conflictuel. Je suis conflictuel, hein? Je suis conflictuel. Yo, so mona mukonja lobaka, je suis conflictuel. Attends, maman la carte, donc bien papa. On s'en la barre, je suis conflictuel. Parce que lui, il est considéré comme notre papa. Mouta conflit, on va dans les points. Là, c'est Alinga Kobundana, directeur, pourquoi? C'est moi le boss ici, hein? C'est moi le patron. Est-ce que vous connaissez la candidate? Président Tshisekedi a katé la biso Kamboya, a nommé DG Moussou. Et puis DG, il faut battre la garde-fou. Pour ne pas y battre. Si vous avez un banda, vous bandit ma grève, vous bandit comme banda pendant combien de jours? C'est bandit les lots. Les lots quand même, et donc la chaîne pour les réseaux les catés. La chaîne est là aussi comme on dit dans automatique une esplanade. Pour y être déjà fait un ordre, tu as une esplanade, tu vas sonner à la cuillère. Leur mot papa automatique. Donc c'est que est-ce que RTC. Si quoi a bengi directeur moko ya TV. AMC, baïmsa muto azakuna na antenne, acha émission moko ya kala. Mais Michel à la boxe, il a acha émission moko ya kala. C'est quoi bati, batu bamoni. Deba ego loba. Deni ya rotu balandi muto ezayo en fait. Fallait bakata signal. Ate bakata te, bachaka musique ensemble. Bachaka musique ensemble. Bachaka musique ensemble. Mais hier, azako utiliser batu parce qu'on a bisanga même na radio. A moto na ye moko akekuna aza ko obligé ba journaliste va ça la journal. Et puis akeye ça kuna na radio. On a pas ko masquer likambo ko le kana RTL ni se ko na radio ya mokonza mboka te. Eza nde bongo. Mais eza ba usage moko ya kala oyo der Mobutu azalaki mais le Mobutu bezo sala pe grève. Ndaba ni musala 82, 1982. Tout ça la pe grève. Depuis que na ana été sur les 4e grève. On a trouvé le président Félix Tshisekedi. À sa président, le peuple, d'abord, à s'occuper de la vie vieillard. Donc nous avons menti, on nous a rendu, c'est-à-dire on nous a chosifié. Nous comment va mendiant, si on a un salaire ici, quand tu vas continuer à banque la mer. Vous avez vu $100, c'est $150. Au moins, c'est ça, et si les gens obligés à ça, ils ont les sous pour voilà, est-ce que le salaire n'a pas été comme à 1000 balles? Là où tu voyais le salaire, un directeur de 1,6 million. C'est qu'il reçoit combien? Si un directeur a juste $800, il reçoit combien? On a $400. Au ça, non? Comparativement na bandeko na biso kaso okati Brazzaville bayaka babanda ko ya ba formation puis ozomona moto ayechi okana na chef d'examen oboya alati kitoko azape bien azape na vie ya bien na bi moto mwaki directeur na radio gabonaise c'est ton ami alobi aye betra ba solo ba fortune za monda kunini ozomona nsengo samsa biso bazo réduire biso kaka à la plus simple expression redevance oyoto et bandé depuis 1990 batu ya conférence nationale baboyaki tozo la redevance taxe ezaki na radio na radio TV obimana snel la régie des eaux lero wana pe eliamaka bakati yango mais siku ezonga ofida et baba ba hôtel place belé hôtel de ville bani bongo wana ekendaka wapi tolingi mpe na suka sanzo tozwa na redevance en tout cas merci beaucoup maman Agnès. Merci beaucoup maman Agnès. Ça qui aussi koyo la tiango ponani kapona ko exprimer te là nous na kokolo ba mimi te c'est pour exprimer passe la biso yango ende na sali kandambo mususu ezakuna na peso ba matina ngo wana pe la komaki au voleur bakangela biso ba bakanga ba mimi biso. Merci beaucoup maman Agnès, na c'est fait vraiment koyamba yo. Merci. Awa ba mama la biso bakosaka bakende bakata baso continuer kolekisa ba émission na RTL aussi longtemps il fallait que base biso pe soki ya to abetonga tonga sima na bango tokozela ndenge ba
Entrer dans et bénéficier aux travailleurs de la RTNC, ça passe comme ça. On veut qu'on voit clair, donc encore détournement. On veut que l'État devienne responsable. Ça, je pèse bien les mots. On veut que ceux qui dirigent ces secteurs de l'État puissent être responsables et permettre la récupération de cette redevance et la déposer à la RTNC. Comme je vous ai dit, cette liste n'est pas exhaustive. Si je me mets à énumérer les griefs qu'on dénonce, les gens vont s'endormir et demain, je serai toujours en train de parler. Donc la liste n'est pas exhaustive. Voilà en résumé pourquoi nous avons déclenché cette grève. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Hello, bonjour papa. Bonjour maman. Bonne santé. Santé Zamara maman. Tomoni bino libanda awa bozotambola bamisusu bazobina likolo kuna likambo yango ezali nini tozali bongo na Saratola TV au monde entier kolanda ona ngonga oyo awa yo oza nani ozaka lokola biso mpe baleki nzela ba journaliste toza membre parmi bato basaka na RTNC. Nga nazali président ya délégation syndicale ya RTNC. OK. Bato oyo balobelaka ba travailleurs. OK. Bato oyo balelaka epai ya bakonzi ya mboka mpona misolo batravailleur baye kosala mosala mpo bazwa misolo te. Ouais. Soki misolo ezali moke makambo oye na mosolo oye na ndako mama ya ndako okoko kosomba biloko te okofuta mpe ndako te ezali mabe mingi. Alors donc biso tozali balobeli ya batravailleur epai ya bambula matadi mpo ameka kopesa bango misolo abongisa vi na bango abongisa mpe bisaleli ya mosala parce que outil ya travail valable dans ma campagne. En tout cas, merci beaucoup papa pour la présentation nayo et bandeko bakolanda biso ko expliquer biso penza na kimia nyonso likambo nini koleka na RTNC kolala kolamuka ba hindi na RTNC grève batu misusu bazobina misusu bazolela au juste ezani likambo yo moni lelo elingi koloba batu basana kanda ya biso ba africain tolela kaka pamba te tobina. OK. Oyebi kolela ya africain. Nakoyebi so par exemple na ngana za muluba na kolela na baluba bazala bayima ka banzembo. OK. Azoko yimba nzembo. Ndazolela. Azoyemba olela. Na bikolo mususu na bandundu azoyemba nzembo ubiye mema tana ba Kongo awo. Ozomona mutu azoleka côté ya cercle azoyemba mais azolela. Oui mais kolela na biso tozoko yimba tozoko lela. Tozona kati ya matanga soki okoti okuna batu nyonso balati noir elingi koloba tozana kati ya matanga. OK. Mais matanga elelo pona nini tosali yango? Matanga elelo po tosali yango pona nini pona 2011 lelo tozana 2022 ça fait 10 ans. 10 ans. Président de la République a signé à lobby. Lokola mbula matadi azali na makoki te ya kopesa kaka mbongo po basomba bisaleli ya musala c'est l'outil de travail na kopesa bato misolo oyo ekoki kobongisa bomoi na bango na kobika na bango l'État apesi RTNC droit à autonomie financière ni koloba nini redevance radio TV RTNC akobanda ko collecter na ba pareil ya téléphone soki okoti na téléphone okomona télévision okomona na radio mais signal la radio na télévision ekuta kwapi eza biso bakonzi ya signal la radio na télévision ata ndenge ozoko salela YouTube wana mbatu bazoko pesa signal la radio na télévision ezali biso redevance il faut bopesa pa biso tolobi na kusebo bato oyo ba téléphone nyonso ekouta na Asie po ekotawa ba Tecno ba Huawei et tout ça avant ekota be bafutaka droit ya redevance na RTNC. Bato oyo bazoko zwa ba téléphone na bazwa kana voie ya ba frontière ya ba douane par la DGDA. DGDA azali na makoki ya kosunga RTNC ya ko collecter taxe wana na bato bazoko déclarer na douane ba déclarer ba téléphone na ba téléphone wana ba futi douane na douane wana taxe ya redevance ya radio télévision ezala kati. OK. Bato bazana mituka
mituka ezali na radio na télévision na plaque d'immatriculation à DGI ezali na quantité pourcentage kuna ya redevance ezali koya awa wana nalobi nano kutu DGDA na DGI nde ba taxe tozwaka mais mama mawa mingi tako to démarrer na taxe ya DGDA na ba douane na ba frontière to bandaki na $1 million le mois lelo DGDA apesaka biso $5 000 likambo ya kokamo bobandaka na nini na $1 million le mois lelo siko bozozwa 10 000 te mais 5 000 apama na pasi 5 millions te na ba frontière nyonso soki osangisi nyonso ebimi lokola $5 000 le mois soni te mais okomona bakonzi ya RTNC baza na bango kimia olebie boy ekosala nini tout ça kanda euti wana nano bataxe oyo biso tozozwa nano ntango bato mosusu bifale bacollecte taxe na biso ya redevance bamoni na niveau ya DGDA mbongo ekomi moke bakonzi kutu ya RTNC bazolobela yango kutu te bato oyo bazokonza bazolobela likambo wana te malobi boko tokokende kosala ni RTNC alandaka na ye te asalaka na ye suivi te alandelaka mpe loro te Régie des eaux aboude SNEL aboude bino babanda komona na facture ya Régie des eaux na SNEL ke taxe ya redevance radio télévision ezalaka wana omonaka te protocole d'accord oyo RTNC il fallait asala sikoyo na ba Régie des eaux SNEL na RPTC parce que RPTC yende azokamba Orange, Airtel, Vodacom, bango nyonso wana na bato wana otosoloba ya télécommunication tosalaka na bango réunion. C'était Némi Mwilanya, directeur ya cabinet ya chef de l'État ya kala sortant nde azalaki arbitre na biso toyokanaka tokobanda kozwa chaque mois 9,8 minutes na chaque abonné, ce qui fait tout sur la totalité l'ensemble ya mboka tokozwa lokola $4 millions toyokanaka mpe malamu tobanda kocollecte babandi koboya et puis koboya yango eza nini soki bobandi kocollecte taxe wana elingi koloba ke moto oyo azocollecte taxe aza na retour ya 5% na RPTC sur l'ensemble ya $44 millions oyo bakopesa na RTNC baza na $144 000 kaka ya 5% ya boye bavandi basali eloko te yo moko oyebi banivellement esalama mama RPTC aboude batele distributeur badécodeur baboude baliki koloba po elobi mobeko wana mbula matari abimisaki mpo bozwa redevance eza mobeko moko illégal mobeko moko illégal na ndenge nini mobeko moko illégal est-ce que biso na France ngai soki naza investisseur na France nakei par exemple kosala société ya télécommunication kuna nakoko koloba mobeko moko baedictaki epai président Macron ezali illégal est-ce que bakoko ndimanga kutu bakotianga na sac bakotianga na télévision bazongisi nga na mboka mais bato wana ici il roule carrosse les autorités complaisantes baomona yango lokola normal yango nde depuis 11 ans na lobi yango na mokuse bato wana basantete sous la couverture ya baautorité na biso bango moko baocouvrir bango tosiliki eloko sikoyo ekobimisa kanda makasi ezali ministre ntango toyebisi ye tozalaki na solde na biso ministre na biso ya média ntango tozalaki na solde oyo tosignaki na 2019 entre biso délégation syndicale na gouvernement tolobaki bapesa biso mbongo mais mbongo etikali bo aponge yango bosilisa yango na mois de juillet elekaki misala mpe problème eza te touti kozwa sikoyo tokosala yango mais tala sikoyo bareme ya sika oyo ezwi makambo ekokosala mwa misère moke ya bato baramo ya batelefone yaki wala baramo oyo nakoyebi biso likambo ya ramo oyo nakozongela na nsima nayebi biso likambo ya ramo euti wapi alors pesa biso 2022 oyo totie code patronal na kati po SNCC alobaka depuis tobandi kotia misolo amonaka batraçabilité te bapapa na biso babandaki na OZRT bakomi lelo na RTNC balingi babima na retraite mbongo na bango eza na SNCC te c'est-à-dire soki bake na retraite bakei na lifelo maboko na makolo lifelo bake kokufa sikoyo
yo totie sikoyo code patronat po balobi code patronat tiaka eloko te totie na kati ya barème oyo yo ministre moya ya salela biso code patronat eleka na kati ya barème oyo ekosunga biso soki code patronat bakomi koverse yango na CNSS na cotisation sociale ekosala ke mwasi soki alingi abota ole entreprise a soutenir peut-être aza na mbongo te mais yo CNSS okosalisa wana nde tolobi toyokanaki bongo moya yoyoki biso ya na yoki bopesa nga lombango mingi mpona kotisepa ya collègue na ngai asala conférence budgétaire babengisi biso tokende todéfendre 2022 po eleka toke kuna non mais signature ya ministre na bino basigné wana na barème te na ministre na ye collègue na ye budget tokosala pe boni to défense ango tozo makambo na biso tozoluka vous comprendre mais boyokanaki era signé te kanda yango wana ozoyoki bato lelo bazo yo lobi bazobina baobina te baobina na kanda tango tobinanga na Kikongo tozoko tourner cercueil wana yo mona ezaka sengo ezaka kanda eza mawa ozoyoka donc kanda yango wana définition ya grève ya lelo ezali likambo wana tozongela na ram biso na début ya 2020 na mois de janvier premier ministre Ilukamba yebisi ministre na biso ya tutelle na lingi na mois de mars makambo oyo beteli makambo ya redevance na baacte na nyonso esi la RTN sabanda kozwa misolo na ye ministre oyoki elikambo nini ezangi po tosala yango te tosala kasi koyo arrêté interministériel ngai na Célie Yagouli, ça c'est Jolino Makelele. Ngai na Célie Yagouli, tout ça l'arrêté interministériel, tout modifier les paramètres pour tout bimisa ango, tout banda ko collecter ango. Allez, je vous donne 2 mois. Ministre Jolino na Célie Yagouli, bakokuta na lelo, bakokuta na lobi, bakokuta na lelo, bakokuta na. Dans l'entretemps, ministre à peine tentik qui ba samaliba lelo ba reconduire a profiter pe na RPTC oyo zolo oyo kaka bakei bake ko défendre on a conseil des ministres balobi te matisa pisibizo vimbi sango sikoyo Android soki za 3G bafutaka boye soki za 4G e mataka boye comme ça na eloko binga na solo ba dénivellement wana eko kota na compte ya redevance radio télévision TV eko koma malamoko kaka ram oyo kiango irame utande kuna rame za redevance radio TV ya redevance mais bo le pangote toli yango te radio visuel ba tikale kaka na RPTC yemo siko nana zoli mbongo rame RPTC ka structure amwa muke wana on va créer c'est une structure qui est créée de l'OCPT non ils ont ça la dédoublement ya OCPT comment structure wana bazoko lia yango nde tolobi boye ram wana tozoko ataka yango ram Tokabola, lokola qui ba samali ba lekisa qui en conseil des ministres, tolobi yango eza souverain, c'est pas un problème. Lokola bazo kolia yango, sikoyo ramango tokokata yango en 2. Parce que d'abord RPTC eza nango fiscalité. RTNC eza nango parafiscalité. Elingi koloba nini? Merci, joueur libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la chaîne Moko, Saratora TV. Vous abonnez, vous avez contrat dans l'AI, vous avez signé la Barça. Nous avons 10, il y a équipe. Nous avons un Suisse, il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Saratora TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à